pasi pe mawa bandeko nanga pasi ya makasi mokili mawa te kandenge na yebisaka bino kolala kolamuka na ba dossier kolala kolamuka na ya somo kolala kolamuka na ya pasi kolala kolamuka na ya mokili mawa te bandeko nanga ezosala pasi mingi na motema lelo oyo kisongi officiel la famille ayeli bino lisusu dossier ya kipeka bandeko nanga en tout cas ezana ba makambo mosusu esalaka mwa pasi soki oyoki yango ovandi yo moko okomi komitu na nzambe pona nini zambe pona nini esalemi boye pona nini ekendaki boye pona nini ezongaki boye te ezana ba situation mosusu bandeko nanga esalaka nango pasi esalaka pasi penza mingi esalaka pasi ya makasi pasi moko ya kosakana penza te. Bonjour, bonsoir et surtout bon après-midi et cela ne dépendra qu'à l'heure à laquelle vous allez nous suivre. Bienvenue surtout sur notre chaîne Kisongi officielle. Bienvenue na balandinyo soyakala. Bienvenue na ba onyo soyasika. Kanenge toyeb sarabino toujours et encore. Boyei malamu na chaîne abiso, chaîne moko ya kitoko, chaîne moko ya ba analyse, chaîne moko ya ba information somo. Lelo bandeko nanga na Kisongi officiel toyeli bino ba dossier sur dossier, toyeli bino matière sur matière concernant ndeko na biso na kombo ya kipeka bandeko nanga ka ndenge boyebi ezosala pasi ya makasi. Avant na ya kokota na mozindo ya dossier na biso ya lelo ekozala malamu et encore malamu mingi na ya nanu ko sensibiliser bandeko na biso nyonso ya sika. Soki ezambala liboso ya kokota penza na chaîne na biso sika agrandissement des troisième jambe qui mobali salakate pe ezamu kie mama azo sepela te na mbetu na gavke lamu pe feti ezongi ba mama on a ba problème ya mabota myome fibrome trompe kiss règle abondante ménopause ata okomi na 65 ans mama okobota mwana yoka bien dépression maladie mentale autisme ata mwana alobaka te mobulu makasi tope alalaka te tozali na solution na gavcare bona loposo totikali nsima te vergete babengi nduta bouton tache 5 jours ya bamba oteli lokola lilala uniforme tozali na gamme complète ya kopakola ya injection ya comprimé ya suppositoire esengo ezali mama olingi ovindisa tolo pe nsima sans opération benga biso na lombango papa mama yo oyo otungisama mingi na maladie hémorroïde interne tope externe yoka na 2 jours ya bamba omoni changement ya solo ebongo na bokono ya diabète AVC tension tope obésité gavcare Golo solution perte de poids naturellement au kokota salle de sport teo na kisi ya comprimé pe injection na gavcare ozongi mobimba ba produit na biso ezali 100% naturel et salemi na ba plan na ba industrie ya Allemagne pe Angleterre na gavcare oko sepela moko ya kitoko pe na ndenge moko ya malamu yango nga moko na équipe nanga mobimba toye penza ko souhaiter ba joyeux anniversaire na bandeko na biso nyonso oyo bazo célébrer ba anniversaire na bango mokolo ya lelo. Nos sincères condoléances na bandeko na biso nyonso o bazana matanga kande na lubaka tango matange yaka eyebisaka nango mutu te ke no lelo nazo ya lobi kuna na kokende te matange yaka na cadre nango na système nango yango bandeko nanga nga moko na équipe nanga mobimba toye penza ko présenter ba sincère condoléances na bandeko na biso nyonso oyo baza na matanga na ndenge moko ya kitoko pe na ndenge moko ya malamu. La famille chaîne na biso ezalaka chaîne moko commercial ozana business na yo osalaka ozana mwa misala na yo oyo salaka ozana nini oyo salaka ozana besoin clientèle a malunga ozana besoin musala na yo eyeba na mokili mobimba contacter biso na ba numéro oyo eza sima na biso
tokosalela bino musala na ndenge esengeli na ndenge moko ya kitoko pe na ndenge moko ya malamu penza mingi makasi. Voilà, la famille lelo toye na dossier ya kipeka peka comédien na biso nini ekomelie nini lisusu bandeko nanga. En tout cas ezosala kaka pasi pe mawa, ezosala kaka pasi ya makasi, ezosala kaka mokili mawa te bandeko nanga, na ndenge moko ya pasi na ndenge moko ya somo penza mingi makasi. Voilà, sans plus tarder natiela bino nanu masolo ya kipeka peka toyo kango na bukebi nyonso, et après na ozonga sima pona koya ko continuer analyse na biso toyo kananu lelo penza kaka wana na yaki lokola mambo ya soutien ya groupe wana ko soutenir bango na makambo ya mike titika nde na yaka wana na ba repetition mosusu na lelo na jouer lekela bango to jouer na bitse bango lelo na jouer pe mokolo ngo pe na jouer kaka wana ezalaka na orchestre moko na serango wana orchestre kaka na ndinga théâtre all ba pesa ya orchestre scope ba bina dance kipeka peka baka vraiment to ye baka vraiment na biso vraiment mais ndingi balobaka répondre imbécile par le silence nzambe ndakundela biso lelo même famille ngo bazaka ka bongo baka pe bongo ba misusu ba komando bizengi donc to yebi na biso exact na bato mokili bon ba place misusu to ndo kende balo bato mokili zaka soki par rapport ndenge na ndo kola na quartier ba nzunzu makasi ndiza ika soki wana expliquer na bandeko misusu ya donc motema mabe moko boye ketwa ketu moko boye oyo kila muninga ketu moko boye peut-être ndinga vivaka ndinga salaka oyo ketu moko boye kanda bakanda moko boye nti toyebi na biso bato basalaka bongo toyebaka bango mais mabe na mabe oyo tosala na se efutamaka toujours na se bainforma biso ke boye place boye totambola vraiment totambola mais nga lelo naza na bomoi bazawa kipeka peka tout d'abord ezala don na ngai mpo na bomwana nayebaka nazala na age ya 9 ans déjà toza déjà na bamayele ba age ya 9 ans mpo oza déjà na mayele nazala na bitide na quartier motu nyonso ya quartier oyo akendaka koteka oyo mosala mpo alukanga na ntongo ava bima nasambelela ye oketeka asambelanga mwana oyo aza avantrie soki asambeleli yo pena wawa na ekomaki vraimen na quartier bamama quartier bapapa bakende mosala alukinga bapimazoko aza wapi bamako sambelela ngai omo nasambeli suka nango yoka na gangi amen donc so ndenge na ndosa bongo afantrie mwana aza na afantrie posi ona baba te o comédien te afantrie donc na ndenge nayaki kozwa ku ya maladi oyo nakozwa ku oyo na nzela ekole nakozwa ku oyo na nzela ekole nde ezalaka tokenda classe na koyaka apatia kokwea wana nde nakomoyoka pasi yoka pandi pasi ekomi pasi wana ekoma ya makasi ti toyokende hôpital ya kompani ya papere na tisakine mpo mpe akanda osala na tisakine toyokende hôpital ya kompani te esingi tokota pe radio tokoti radio tutututututu maladi ezomonana te mais nazoyoka kaka pasi fin de fin bon nandoyoka pasi mingi na panzi nandoyoka na pasi mingi na panzi nde malembe titititi babalada ba 9 ans age ba 9 ans 10 ans ti tubandi okende bopitale babandi olanda bafuba tokota bopitale menene tina ndenge nayaki kokoma lelo infirmière toye koluka bamandona topapa vraimen bunda luka na bamandona titititi
esimba kaka te na ndenge lelo oyo na ndenge lelo oyo tokandi boye pa mpe na continue nazwaki retard na betidi mpona batemps wana banda kolandelanga na bohôpital nazwaki retard nakota hôpital batianga nsima banda awa ti awa nasala nango mpo ezala 3 mois nasala nango mpo ezala 3 mois ntoka bapara mpona babundaka nasala nango mpo ezala 3 mois mais esimbaka koma te na ndenge lelo kipekapeka koma infirme mais nayokela yango mpe soni te mpo naza deja bongo moye na force na tika eza te par rapport a motu mosusu aza infirme soit na loboko ezorevese te akoma komemela ngo ndete fiere abomba anga vraiment nayokela yango soni te il s'agit ya kolongolela mba nalongoli mpo naza nde bongo naza nde bongo na mama na ndako epa na nga naza na kofutela mais dans un premier temps naza na makambo na olandela yango esengaki vraiment nakanga na nzoto ye mpe abi awa ya te mpo makambo anisila apres ayemba ama otalaka babokilo baza basi misusu bakoka kopanda bomesi ya mwana babokilo te naza nono na paseke na mabele anda kotonga ma ezosimba te namoni bon kofutela mpe eza mpasi na kinia na kofutela eza mpasi kofuta chere makambo ebele na motu omoni ezokokana te sokokula mpe banda na tonga esuki donc ezosila te na bai te mpona kanga na mwa nzoto mokie nandika kosilisa nano wana place na ngambo navanda palese pekapeka ezalaka nani kipekapeka aza mombeko 100% papa mombeko mama mombeko bakongo bakongo vrai nom nanga eza Pascal Mazoa Pascal Mazoa vrai nom nanga yango na vraiment oui naza na mwasi naza na bana pour le moment mwasi aza nano epa na bango par rapport makambo na olandela yango aza na kunanga mpe nakangi na omwa nzoto mikolo yao donc mama zo nayaki kobanda théâtre na 1998 kaka na veni oyo ya biso oyo na likolo awa lopango moko eza likolo awa nazalaki mpe na kosala théâtre te mais nayaki lokola membre ya soutien ya groupe wana kosoutenir bango na makambo ya mike mike titika nde nayaka wana na barépétition mokomosu nayebi lelo naojoue elekela bango ozojoue nayebi ti bango lelo nazojoue mpe mokolo yango mpe na joua kaka wana ezalaka na orchestre moko na serango wana orchestre kaka na ndenge théâtre role bapesa ya orchestre siko mpo babina danse kipekapeka danse kipekapeka De retour la famille, je suis sûre et certaine que voilà. Nabandi ebele ya batu touti kolanda ebele ya batu touti koyoka la famille. Moi témoignage ya muke ya kipekapeka parce que tant de personnes déjà bamituna bamituna pona nini kipekapeka za bongo abotamaki bongo parce que toyebi ke eza na bato ebele babotamaki bongo ba ebele ya bato babotamaki bongo, mais il y a aussi d'autres personnes o batikala na bango kobotama bongo te neti kipekapeka abotamaki bongo te. Donc eza kaka réalité oyo eyaki kokomela ye na kokola boti kolanda explication eza kaka moto wa quartier na bango nde asalaki ye bongo siko na kotambola oyo batambolaki bandako na bandako ya banganga ya baoyo nde bakendaki koyebisa bango vérité ya makambo ka ndenge ezalaka ke moto asali mwana na bino eza moto kingandi boye siko bino moko boyebi ndoki soki asi aloka yo moyen azongisa yo ezalaka te moto azongisaka moto ezalaka nzambe parce que nzambe ye moto akreaka biso moto akindoki soki asi aloka yo donc yo penza koloba te ke non parce que to découvrir ye na kendo beta ye azongisanga akotikala kozongisa yo te azalaka lisusu na pouvoir te moto oyo kozongisa yo ya solo ezalaka nzambe eza mwa bongo bandeko na ngai yango nga napesaka toujours conseil surtout na baparents tango oza na zemi na zemi à partir ya zemi en tant que parent ezalaka
toujours et encore rôle na yo ya koprotegeaka mwana oyo aza na libungu. Mwana na libungu ba protegeaka ye te. Nga na kamwaka komona mwasi mosusu zemi ya 1 mois mokili mobimbe yebi. Oyebi ke na bandi, oyebi ke na zana zemi, oyebi ke na zemi ekendaka liboso ezongaka nsima te. Oza na besoin ya koyebisa bato to na kolakisa bato. Omona mutu mosusu abandi zemi. Siko ata soki azalaka mutu abanoze te, soki amoni ka bato agitation ya banoze ebandi. Abwakaka soi mabe, asala ba geste moko boye e atire bato keno azana zemi. Toyebanaka bilongi me mitema toyebaka ngo te. Eza bongo. Ata soki ozana zemi ekomi komona na ka ndenge ezalaka bokuta na mutu mosusu. Oza nde boye, okomi nde mama double, mama mapasa. Oseki kaka, ozana besoin, na bandaki deja, awa kutu 7 mois, ya nini? Eka musaka penga komona batu mosusu, azokendo bota. Ayebi ke na robota soki na novembre, na robota na juillet, omoni pe mutu mosusu, obota mkolo nini? Na robota na juillet. Me yebisaka mutu te keno, nte na yebisa yo pona nini? Balobaka te, ata soki ya lobi ke, okanisi ngandoki. Te, nakoki koyebisa yo te, juro okendo bota. Bien sûr, ba docteur ba pesa biso date ya kokendo bota, mais nzambe nde ayebaka jour ni to kokendo bota. Jour wana o ba docteur ba pesa yo, muto akoki koyeba ngo ezaka mobali na yo, o bovandaka na ndako moko. Peut-être mama na yo soki oyebi ke mama na bino asambelaka. Nde okoki koyebisa mama na bino ke ba pesi nga date kingandi parce que oyebi ke mama na nga alandelaka ba prière. Mais ezala o ba camarade bata quartier o pesa bango date na ndenge nini? Mokili eza mabe. Tango pe tobotaka bana, ezalaka devoir ya biso ba parents ko sambelaka pona bana na biso. Soki yo okosambela pona bana na yo te, moto alibanda akotikala jamais ko sambela pona bana na yo te. Ezalaka bongo. Donc eza penza devoir na yo mata kita ya ko sambelaka pona bana na yo. Yo papa mama ozolanda nga na minute oyo. Miyebela deja ke non ndenge naza boye, naza supposé akosambelaka pona bana. Basambelaka ka pona bana osi obota, na bana o nano obota te. Parce que ndenge tozalaka na banda kwa mabala, tovandaka mwasi na mobali bovandi boyebi ke ndenge toza boye na couple na biso tokobota bana 5, bana 4, bana 10. Soki bosi bobota deja sur bana 10, bobota deja bana 6, etikali 4. Bo sambelaka pe pona bana 4 wana. Parce que bokileza mabe. Talaka makambo basali ki peka. Lelo oyo tokomi komona ki peka ndenge azalaka. Eza ndenge babota yete. Mais mutu a quartier, voisine na bango mutakendo sala e bongo. Jalousie mataki voisine wana na motema. Pourquoi? Parce que ses parents babando sambela na bango te. Mais soki ozaki ge baza ba parents moko basambelaka. Mais makambo elingaki ekomela yete. Pourquoi? Parce que alingaki azala na protection ya ba prière o ba parents na ye basalaka. Eza bongo. Mais soki yo pe parents ozaka na vie moko ya ba distraction, yo parents oyeba kata te ke non na semaine ndenge na za boye na zo kata moi jour moko na salaka jeune. Vous savez qu'il y a de ces parents comme ça. Toko takuta tana makambo a jeune te parce que ebele bakoloba na kokoka te. Mais ataka ka prière oyo ya 5 minutes. Chaque jour avant olala, okumisa nzambe, otia bana na yo na maboko ya nzambe, ba parents mosusu bazalaka na temps wana te. Ya komona kaka c'est ça la vie. To la muki na tongo na ke kolukela bana nanga. Je m'excuse tango na kozonga bana nanga balie to lali na biso c'est fini, la vie continue. Eza pasi. Ba parents bo sambelaka mingi pona bana na bino, bo protégeaka pe bana. Tomona ka ba parents mosusu omona okende bipai kingandi bazoloba mabe pona mwana na ye na kombo bana na ye, parents wana olie olamuka otelema osilika otomboka azoseka. Yango bomona ka ba mabe ekotaka na ba vie ya bana na bino. Basakanaka na bana na te. Soki lelo vie ya mwana ebebi yebaka keno ekozala souffrance pona yo parents. Eza bongo. Ekozala souffrance ya makasi ezaka kokumisa nzambe parce que ki peka azalaki kana ba étoile na ye. Nzambe amona ki kaka quel que soit ba bitumba oya zwaki, mais nzambe azalaki toujours et encore elongo na ye yango bomoni ti lelo oyo ki peka akoma lelo star.
mais na bana mosusu toyebi bato ebele na quartier toyebi bato ebele na bafamille oyo baza na bacondition neti ekipekapeka lelo oyo batikala koyebana te lelo oyo bazalaka na misala malonga te lelo oyo baparent na bango baza kaka wana bazoloba bango moko keno biso vraiment moyen tokufa soki tokufi kaka bana na biso oyo bakonyokwama. Pourquoi? Parce que yo parents oza na distraction esalaka pasi ekamusaka nga mpe makasi komona baparent mosusu ye eza kaka distraction na distraction makambo ya malonga azokoka na ye kosala te baparent mosusu omona kaka vantar na vantar bitambola tambola na bitambola tambola bisala sala na bisala sala mais place abondelaka mpona mwana na ye aza na ta wana te place asalaka baintercession mpona bana na ye aza na ye na ta wana te mais akovandelaka avantere omoni elamba wana nga mpe omoni place wana biso kutu bozaka bato abongo mais vie de prière muke oza na vie de prière ya malonga te bana basambelaka mpona bana bolongwa na badistraction zemi babombaka zemi bayembaka ngo te bomonaka bino moko basala nzambe bapasteur basi ya bapasteur bamama wana omona baza na bazemi jamais baya na baeglise d'ailleurs na baeglise ebele tomonaka soki mama pasteur abandi zemi bo bandomona ata mama pasteur na église te surtout soki eza bazemi ya kobwakaka basoyi bazemi oyo ezalaka ya banoze ya kosanza se kosanza la plupart ya bamama pasteur omona bakomi kolobaka mama pasteur avoyage nzoka aza ne na ndako bokoya komona ye na église ere mosusu ntango ozemi kozala na ba 5 mois 6 mois tango amoni ke nzoto ezongi mwa bien nde akomi koya na tango azoya wana ezaka barobe moko azolataka bino bokokanisa kaka mama na biso alataka desama jusqu'à ce que jour mosusu bokoya kosutuka kaka boyeke mama pasteur aboti. Pourquoi? Bayebi degré bitumba ndenge ezalaka mais yo ata